Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Priska kanushipi yaba Priska mwasi moko nzambe mwasi moko ya kitoko makasi mwasi moko asenkarnaka vraiment na barole na ye pas possible yeso ki akoti na scène donc mutu nyonso to andimelaka ye wana penzi ezalaka Priska ajwaka musala na ye kitoko et puis asenkarnaka pe bien. Pourquoi? Parce que alingaka tellement musala na ye mingi alela yango bandeko pas possible ye na musala na ye en tout cas aboyaka oya koyebisa ye te que non oyo penza eza musala te soki olobi bongo bokoyokana te bokoyokana penza ata moke te parce que ye tellement na musala na ye alela yango na niveau moko impossible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Priska kanushipi. Kandenge toyebi bandeko. Kobota kobota elinga kobota bandeko mama wale somo wana Priska kanushipi bandeko lelo ezande lelo tobeta masolo moko kitoko ya bakado oyo penza Priska kanushipi azui na système moko ya tokos kaka makasi. En tout cas la famille avant to banda kandenge zalaka kandenge to misana na senga nanu na batu o nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez en tout cas et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi penza bandeko bozwa bakiti makambwa wande makambo toye kobeta masolo bandeko na ndenge moko ya bien na système moko ya kitoko bandeko bozwa bakiti nanu bovanda ezalaka bien tozwa bakiti to vandaka to tia mwa mai na biso to tia mwa basikre na biso to tia mwa bilieli na biso kandenge ezalaka kote mosusu to landaka na biso kote mosusu pe to melaka to liaka esalaka bien mingi makasi ezalaka bongo. Bandeko bino moko lobi to salaki ba émission na binso pona ko informer bino ke non Priska kanushipi na ndenge za boye Priska kanushipi aboti mwana na ye bandeko kozwa zemi ya Priska kanushipi bandeko esalaki makambo na ba réseaux sociaux. Il y a de ces gens là na ba comédienne ba télémaki ke non Priska omoni kozwa zemi boye soki oza na ndako alibala te esalaka respecté longola ka zemi oyo longola na yo zemi longolo bota tango bala ba mosusu ba yebisaki ebongo Priska kanushipi pe avant ya lobitin oyo eza zemi na olongola ngo te naza deja na âge oyo ezalaka bien na bota tango na bota ngana mwana nanga tokola ensemble Priska kanushipi alobi te na ogarde nanga ka zemi na kogarde penza zemi nanga emata ikita zemi nanga na kolongola te malgré ba humiliation bino moko boyebi deja ba comédienne bandeko surtout ba comédienne na biso ya basi mingi ba finga ka bango ka bandumba surtout na komona baka ya bongo bayebi ke non Priska kanushipi azalaki marié et puis ayaki ko divorcer na ndako alibala abotaki te kobota na ye kokota kaka tango azongi chez les parents après libala kokufa nde ye kozwa zemi. Imaginez
ba retomber bandeko batu ba yaki awa koloba ke non yango tolobaka eza ba confirmation ke ba comédienne na biso bazalaka bandumba tala niveau ata bino moko presque kanuship yake ndozwaka zemi ata bino moko donc ba biloba loba ezalaki nango ebele yango dans la vie ezalaka bien mosusu kokangaka matoyi parce que soki olingi oyeba oyoka ebele yango ebomisaka koyoka ebele otoyokaka yango ebomisaka ebele ya bato presque kanushipi aboyaki na ye koyoka biyoka yoka alobaki que non mwana aza bénédiction ya Nzambe et en plus ye moko déjà bandai ko planifier ko bota ezate ke ezaki moi erreur de vie quand ezalaka te ye moko penza bando planifier na ko bota alobaki kenga pe fona sentir douleur wana ya accouchement parce que belé abatu baloba kaka douleur wana ya accouchement ezalaka boye kenda ka boye zonga ka boye en tout cas ye moko alobaki te non na expérimenter yango pe na yoka ndenge batu nyonso bayokaka ndeye ko garder zemi na ye bandeko na ko garder zemi na ye tala lelo Nzambe asali ngulu presque kanushipi aboti bandeko esengo to esengo te esengo na système moko ya bien presque kanushipi aboti bandeko ezalaka bongo ezalaka bien makasi komona que non star na bino yeo azobota parce que soki mutu azobota te bomona kana ba réseaux sociaux oyo ekoyinda ya botaka te tala Jésus kende azana mwana te boye aza mwasi ya mabota te yango presque kanushipi aboti toza na posa to mona ba félicitations na bino na ba commentaire toza na posa to mona ba j'aime na bino na ndenge moko ya bien makasi botie la mwasi oyo ba j'aime ezana batu mosusu kobota ebela batu olobaka que non wana eza péché devant Nzambe normalement kobota ezalaka na ndako libala bandeko mosusu faut to comprendre ka ba réalité ya vie ba réalité ezana batu mosusu ka ndenge toza boye toza na mokili oyo penze exemple ezana batu mosusu ti bakokufaka bango ba otikalaka na kindoki ezana batu mosusu peut-être abota makina ye bien baye kopesa ekindoki ala soki de 4 ans 5 ans akomi kokola Nzambe kosala ngolu parce que ezalaki destin ezalaki dans les plans de Dieu omoni mutu akoli boye à l'âge de 20 ans omoni ka mutu délivrance na vie na ye mbala moko kindoki wana ba délivrer yango mais ezana batu mosusu ti babota ye ti akokufa wana pe ezaka destin na ye ti ya kokufa otika la kandoki donc ezalaka mwa bongo c'est de la même façon ya makambo pe ya kobota ezana batu mosusu oyo peut-être pour abala il faut nano abota et pas ya ba parents aboti après kobota ndo moni pe libala eye na nzela na ye ba mosusu omona na kobota aboti peut-être na tata mosusu même mutu aye kobala ye aza mutu mosusu neti exemple mosusu to monaka omona mwasi mosusu akomi na zemi peut-être 3 mois kolo zemi aboyi yango asondoli mwasi na zemi omona pe mwasi akutani na mobali mosusu mobali ayebi très bien que non zemi oyo eza yanga te mais mobala ndimi alobi que non mwana ya kozala yangai ngam moko na kozwa ye en charge et c'est vrai moi si aboti en tout cas mobala zozwa mwana wana en charge et ko sala pe que non aye ko bala mwana batu na mwana kutu na famille na ye akache bango vérité que mwana ya zala kayanga te abombi secret wana ezaka ye mwasi na papa nde bayebi que non mwana oyo azalaka mwana mobali te donc ezalaka mwa bongo batu mosusu peut-être avanda na epa ya ba parents na bango tango molai ti 35 ba obalayi te azuika zemi ya mobali moko boye na zemi na kozwa zemi na libala mobala lobi que non comme na zemi comme ba porte à bénédiction paye ko fongwama to balana moni pe mutu mosusu babali batu mosusu oui donc mutu na mutu azalaka na destin na ye batu mosusu mona ka boya zokola na ye mbala moko mariage na nzela na ye abali akepe na ndako alibatla akomi pe kobota donc ezalaka bongo yango chaque fois na ba émission nanga
neibisaka mingi batu que ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Wana d'ailleurs ezalaka passage ou ezalaka na Bible bandeko. Donc ezalaka moi bongo ba circonstance mosusu tondimaka. Toyaka wana pete que non parce que ba ensenta ki fi moko na quartier na biso to komisi yango sujet de moquerie. Place nyonso to komona et to komi ko sekaye, ça n'a pas de sens et ça la bien te. Mutu na mutu azana destin ya vie na ye. Ezalaka bongo batu mosusu pe omona ba ensente bongo na kobota kobala bazobala ete akomi kalelo aboti na oyo molobi kuna aboti na oyo donc akomi na bana 10 chaque mwana azana papa na ye batu mosusu pe bazalaka bongo ti bakokufa vi na bango ozalaka bongo batu mosusu pe eza te ke non eza destin wana iboti kaka non soki bomoni ba makambo wana ezo se répéter surtout na vie na bino to na famille na bino en tout cas ezalaka bien botelemi na vie de prière parce que wana ezalaka lisusu normal te mais soki esalemi kaka une fois ça se comprend. Donc comprendre que non, ezaki destin. Mais ce que monique ba makambo wana komi ko se répéter na famille. Donc wana eza ba lien donc ya célibat quoi. Ezolinga bino bobala te donc ezalaka moi bongo. Sikoyo tozonga na kobota ya Priska Kanushipi. Bandeko biso nyonso toyebike mobali nyonso soki mwasi abali. Surtout soki mwana wana bo planifiaki. Mwasi ayebisi yo ke non nazana posa mwana mobali pe lobi enga pe nazana posa mwana to balana peut-être que mwasi neti ba vie ba Priska boye lobi ke non to zela nanu talaka na uti na divorce boye mais to bota na biso aboti boye mobali nyonso asepelaka surtout mwana soki eza mwana liboso ya mobali mwana pe ya liboso ya mwasi epesaka esengo moko na ndako pas possible. To mona mbeti ba biso yo kona kobota ka mwana liboso bandeko ezaki somo papa zola la koto yote mama zola la te butu mobimba botala ka bébé façon zo respirer somo epesaka kitoko wapi epesaka guma kasi bo oki ko sala ta mwa mobimba ka boye soki bo vandi na salon mwa muke omoni ka papa koti na ndako ake ko checker ko vérifier mwana est-ce que azo respirer est-ce que azaka ka envie tibo kumona neti mwana zokola en tout cas epesaka esengo makasi na minute oyo pe Priska Kanushipi azana esengo. Bon en ce qui concerne les cadeaux au Priska koti kozwa bandeko bino moko boyebi Priska Kanushipi aza star ya munene pona ba cadeau wana kuto tokoti koloba ta azana ba fan na ye surtout la plupart ya ba fan bazalaka na poto ba fan na ye penza batinda kabiloko batindelaka ye ba code kandenge toyebi bandeko donc na minute oyo ndako ezande full na biloko na minute to oloba ndako penza eza full tolobaka full na biloko nyonso toloba kuto tana ba compte ba Airtel Money ba M-Pesa koloba te wana kuto si etonda omona ka muke mama wale oboti zwa ezalaka bo ezala kitoko bande okobota ezala bien surtout soki ozalaka muto abatu ezana batu mosusu basi ba bebisa ba réputation na bango yango dans la vie bandeko c'est vrai tozalaka besoin na ki camaraderie te mais kosoignaka pe ba relation na batu ezalaka bien. C'est tout à fait normal ce que monique place au vanda peut-être ozana mutu moko ozana ma comportement moko ya makasi tu n'es pas obligé ya kozala na relation ya bien na ye. Oti corrompre ba relation ya bongo mais ezana batu mosusu pe bazalaka na comportement ya bien. Ce que ozape bien na batu na minute neti ya bongo oboti boye omona mutu otoyo batu mosusu bazata na besoin ko ya kopesa ba kadote. Batu mosusu kako ya kosalela yo misala omoni ka mutu boye ngande na osola bilamba ngande na ko torsone ndako ngande na ko bando lambaka bandeko 3 mois mobimba ozaka ya kovanda kaneti bébé yo kana bébé batu bazo yaka kosalela yo misala ndako batu bazo yaka kolambela yo batu bazo yaka donc mama kamnyo surtout batu bazo salela yo esalaka
kitoko, encore kitoko mingi makasi. Ezalaka bien. Bien vraiment tolobaka. Yango il faut ko yebaka ko soignaka ba relation na biso. Ba relation na biso bandeko. Soto monike yo penza batu nyonso bazalaka mabe, donc yo penza ndo zalaka mutu mabe. Il faut changer. Mutu dans la vie azalaka te ke no batu nyonso to bazalaka mabe te. Soki omono zone ba comportement ya bongo ezozongela yo seke omitala bien de konanga ya mwasi. Omitala bien. Batu mosusu bazalaka bon mutu wana kuna na solisaka yete pourquoi sala kinga boy mutu wana kuna yo batu nyonso to bazalaka mabe seke yo nde mutu mabe wana bongisa mwa comportement ezalaka mwa bongo presque kanushipi lelo appelé maman. Quelle joie, quelle fierté kitoko wapi esalaka bien surtout en mwana kokokisa ba 2 ans. Une année et quelques mois d'ailleurs, au moins déjà moi na komi ko benga papa, komi ko benga maman. Ça la kitoko wapi bandeko. Et ça la kitoko makasi. Yango pesa kakutu bilenge ko continuer ko bota. Batu balobi na 21e siècle babota ka pamba te. Babota pamba te. Il faut que boto otala pe calcul. Parce que zalaka bien o bota bana o tala pe avenir na bango o kotsa bango na ba école bien bana na yo pe bakola na ba condition ya bien eza teke kaka chaque mois ozobotaka chaque année plutôt ozobotaka mais ko tala bana kutu bazoliaka bien te bana bazolalaka bien te ba condition o bana bazo vivre nango eza bien te wana eza bien te alors ezalaka bien o bota o planifiaka. Soki botali yona mobile na bino makoti obozwaka chaque fin du mois otali ke non tozaki na mwana moko sikoyo to bakisa 2e to bakisa 3e makoti na bino eza bien oyebike bana nanga bakolia déjeuner na tongo bakolia na midi bakolia na pokwa place bana nanga balalaka eza nini mbeto moko ya kitoko bana nanga bazolalaka bilamba bana nanga pe balataka pe mo mosusu ba moi griffe. Bon comprendre et ça la bien mais quand que non ozana bana soki 10 façon akola la bana bazoko kate ba olala soki na ciment ba mosusu kutu koloba te ba mosusu na bakiti kutu kolia eza bitumba balia kaka go unique et ce qui n'est pas bien. Donc ce beau bota beau planifier kapé et ça la kapé bien makasi lelo oyo tozana ba biloko ebele pona ko garder moi si abota pamba te biloko wana eza nango ebele ezosunga surtout basi ebele na poto yango bomona basi ebele na poto botaka pamba te parce que ba biloko ba family planning ezosunga mingi basi ebele bazo bota avec ba plan bandeko yango ya muke kaka tolinga kito ya ko informer bino sur kobota ya Priska Kanushipi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya moi partage na biso kandenge zalaka na système moko ya bien makasi. En tout cas la famille, je vous aime. Bye bye et à la prochaine.